fleurisser mbote na bandi nyonso ya RTCK News. Toyeli susu na magazine mlo mesana kolanda quelle boule et pese me pa ya bino ndeko Abigail Kiakumba. Vous allez brancher pe connecter toujours na magazine ya bino quelle boule o epesa kamino basango na lokota ya Lingala. Lelo toza na entrée ya di commerce. Na mon fleurisser population bazolela na likambo o etali mai kuna mai ezali pasi makasi. Commentaire pa ya Dorcia. Magazine quelle boule soki ya malamu esalami na mboka na biso tokoloba ya mabepe toko continue koloba wete changement ezala na kati ya mboka na biso ezomaki biso awa na mboka Kimpese principalement na Montfleurissé bisika pito yokaki bandeko ya Montfleurissé bazolela lisungi ya mai kaka ndenge balobaka l'eau c'est la vie me bango kuna l'eau c'est la mort bobosana te zanga no courant me kozanga mai te kasi bango kuna na Montfleurissé mai vomeza vraiment pasi makasi avo bakende kotoka mai fo bakende ke musika ya source yango pe ba oyo bafandaka kuna bakangaki munoko te liboso ya mikro ya quelle boule Fleurissé kwa kuku kimekele to difficulté kwa kuku problème ya maza tayina sa marche na te cours des eaux kubiro ya rezi na te kubiro ya chef de secteur, chef de la cité. Tout ça, vous savez, et résidents qui ont des problèmes. Quand si l'État, vous avez une ici là, il y a trois moutons la maza quoi. Alors, chef, il y a territoire. Tu as Kalakuna, il y a un niveau sika sonné comme Mikanda, parce que tabaka mvuto. Même ita sala ya sa na ko kubiro ya chef de la cité. Mais na te unu ta tuka to kala kuna na te ba ko tubaka mvuto ko. Donc problème ka ya mazi na yetu mpasi kwa ko. Kura ka nani beni funu ko kansi tete maza parce que bon tu kwenda vata ibo be kwenda ngamaza. Kasi na te unu kaki baba mkamo kututula maza. Beto maza mandwa kusuru se gata kwenda. Ku ipe kaka batu tula maza kwa tula maza batu tula maza papa ndama musunda wandi mo kutula maza kasi mundu asa compliqué yani wavanda ku de brain yani wasa compliqué bo maza ko ndikota kwa kasi yani kene fumo ntoto wa kamba bo yani bena luve rezika tula maza kwa kuko bena te unga maza kama kotanga ko bouti koyoka kolela ya papa wana yango biso pe tokosenga epai na bino bakonzi ya mboka ya Kimpese bopesa mitune epai ya bakonzi oyo ya régie des eaux bakende kokotela bandeko na biso mai po ete esala bango malamu. Magazine quelle boule toujours likolo na mboka lukala mwana moko oti kobunga kuna baboti kaka bana na divagation te po makambo ya boye eza kitoko te. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine quelle boule pointe toujours permet la population ni bozomona wana toujours to salara toujours wana ndenge na lobaka soki problème ba numéro na biso affiché bozanga kate ko benga biso po to sala bino musala ya qualité po to l'excellent TV po ma matérialité na biso to meka un peu ko changer to zali bongo na cité ya Lukala to ibe Lukala eza bongo na territoire ya Mbanzango mais biso to kotaka partout ne bomoni matadi par-ci par-là biso to kotaka partout oyo bozomona azolela oyo ya zali bongo maman na betela bino misolo muke maman oyo afa a déplacer atikaki mwana ipa ya papa peso kin kuiti soki pe nini to yebite papa bimina e asuleli mwana ye moko amoni lo akosala te abimina ye ke kotambola mwana ya 3 ans s'il vous plaît mwana ya 3 ans yebi bien asano pena matalité ya makasité asano immature mwana 3 ans abimaka te abimi abamni ko yungana mama tangu azongi na ndaku ayaboye moya kuta mwana esate mama belinjeta ndenge boso mwana mama abandi kolela suki ya maboko wale mpanzi mama wana sana loksa yibinga mwana balobi azokendela yembamu na zela presse na zela pot moye bala
bana na ngai na yebite mamangu akangi. Ok. Dila mama bandi kolela abandi koluka mwana pe luka maman ti siko ne na solo baboye moyeba mona ka mwana ezati et selemaki na quartier 5 na luka la côté église ya Ebenem kuna le ngena nenge part pe idéologie mwana ti siko aso mona na te to sengi na bino bandeko ya luka la soki omoni mwana malki kombo to yebite mama soko loba kombo te malki kombo to yebite to yebi mu kombo ya mwana te mais yo omoni mwana oyo sala tu kene la police kene kotikela biso yeni bozo mona mama zo lela conseil to repé c'est pas ba parents botika conseil to repé c'est pas ba parents botika kotika bana na différenciation de bêtes kaka boye mwana bimika kaka boye au lieu surveiller mwana kitoko ta mokete botala siko boye mwana 3 ans alimwe kaka boye tu bakomona ndenge nini soki nzamba kosunga papa yo maman zo na biso soki omoni mwana wana kende kotika ye rapidement la police po mama na ye a retrouver sous mwana na ye. Merci beaucoup na correspondante na biso na kombo ya mama Kongo Mélange Cheni mosala kitoko moka kosua pe totombeli yo sali na yo na ndenge sengeli magazine Kelboul toujours prêt à population pe tokanga toujours ya biso likolo toujours. tozaka kana mboka na biso ya Kimpese na Kampekas ba terrasse siliko beba makasi commentaire pa ya Noli Fukabelo. Magazine Kelboul tozana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ezomaki biso na Kimpese précisément na terrasse oyo kaboli centre commercial na Pikas bande kobota la terrasse oyo na kala batu babadai na bango koleka esika oyo po ezaki lokola nzela me kasi lelo oyo batu balekaka lisusu te po esika oyo ekomi deja mbindo ekomi salite moko ya kosakana te bandeko na biso ya centre bango batu bakomisi esika oyo na eta oyo po bango le batu babwakaka salite na bango awa ndeka bozomona na bilili esika oyo donc moyen kutu ya kotala ngo eza lisusu te po ebebi vraiment makasi to centre baya kotiela biso salite tala terrasse na biso ndenge koma baye kobwaka banie na bango na bapona bango na bakantine mpona nini fo basalaka biso boye tala terrasse ndenge eza badepute bosalela biso makasi baya kobongisela biso terrasse oyo batiela biso ta pont yango tosengi na bino pe population botika kotia basalite bisika bizwami bino po makamba boye yango ezo provoke ba maladi ya ndenge na ndenge bakonzi na biso ya mboka pe soki bokobongisela bango ekozala bien makasi yango biso na magazine Kelboul to continue koloba kino makambo ya malamu ekosala makasi na mboka na biso eyokani Ah ouais, magazine Kelboul na système à tosote à toso jumele un parti pe idéologie biso tozala toujours wana koloba na nenge singeli to koloba kaka po musala na biso ezala kaka koloba tozali awa na hôpital ya docteur Emery to ebi docteur Emery très bien hôpital na oyo ça reconnu ezala juste awa na veni mbuka awa juste na quartier 3 ezala ngo publicité te mais c'est juste que problème oyo euti ko komela bango ngana yo ndeko soki totali yango eza kitoko ata mukete mokolo ya lelo le 31 mercredi na ndenge impact pe idéologie ba komi na 2h du matin pas surtout kaboye 5 personnes oyo bazalaki na bateni ba yeko côté la bango 3 personnes bazalaki na teni ya FARDC pemi balé bango bazalaki na teni la police et la ndenge impact pe idéologie ba koti ne sika obozo komona esika obozo moni oyo ba che escalier ba sauter mur na quartier wow tango ba kotaki ba kotena mala moko na sécurité oyo akengela hôpital oyo ba moni ba tuni pesa mongo ali ko pesa mongo te ba bimisi machette ba bandi ko betaye na nzoto bino mobotela ndenge vimbisiye comme le ba ganglion tango esilaki wana ba maladi paniqué hôpital komaki paniqué ba koti ba bandi ko beta masasi ba betaki debal yango bozomona oyo ba mbuma mike wana bozomona ezala na kati ya calibre 00 nde na kati kuna ba betaki debal elenge ndenge parti idéologie quartier eyokaki me moye batu baya isate ke balika mamunduki ki para agité oyo si munduki batuna ke agité pour soki zuyo vo meke na wala okei esili okei ba sili si wana ba koti na kati ya pharmacie ba bandi ko
banza kadeno bozomona oyo yango ezali na pharmacie ba bukango ba panzi ba kutaki mbongo bazui ba na poche ba panzi ba biloko ne bozomona bazali koluka mbongo ba ye kokutana na docteur oyo ye komona ye Taishi ba meki ko ménoncer ye ba botolier téléphone ba bimi ba ke directement na bureau ya médecin chef oyo na kombo ya docteur Emery tango ba komi kuna na kati ba buki porte bozomona ba koti bazui écran plasma pe ba luka ki moi quelque chose mbongo ezalaki wana bazui ba na poche si la ki wana te de moto ezalaki wana bazui yango ba bimisi yango libanda ba ke nango pe balobi oyo akopusana soki lisa se juillet etali bolanda garde oyo azalaki pembeni oyo bano kengela hôpital yepe asangaki te na maloba ya micro ya quel boule po ba betaki be bambata machette na communication oyo na ba 2h ne basoda bayelaki na bazalaki 5 mibsatu bazalaki na teni ya FARDC mibale bazalaki na teni ya bapolisier bien minduki na bango tango bayi bapresente nga munduki olko bouge te ale babeti masasi tango babeti masasi nzamba bateli ngai tango afixe munduki boye na fasi na nga me akitisi yango abeteli yango na sa makolo nenzamba eparniaki masasi wana ezwi ngai te ekweyi kaka na mabele na ndenge na lokotaki yango ti bakoti na babiro kote ya pharmacie bake babuki bazwi mbongo ezalaki kuna bazongi baye bakoti na biro ya consultation baye kozwa de moto ezalaki kuna baye bakoti na labo babimisi microscope me bakendeki nango mpe batikalaki kobwaka ngo nazongisaki yango na kati likambu na couvre-feu oyo bolimbisa ngai nga pena nazomona impact nango te po soki impact nango ezalaki ndembe ba policier basukaka na prince tembe bakotaka na baveni po baya kosurveiller biso peuple ntango tokoloba bafote kwenda bakomolingela biso bulo Dr Taishi azalaki wana ye mpe azalaki maloba te alobaki na micro ya quel boule na communication oyo makambo ekoyelaki biso eza makambo ya pasi d'abord nakomisi nzambe ndenge bateli milimo na biso makila etangi te lobi tosilisaki vol à main armée bacriminel bakotelaki biso na butu c'était vers aux alentours ya ba 2h du matin nde bayaki bien baarme voilà yango mpe elekaki donc c'était un peu ça bayibi mbongo bayibi bamoto misatu bayibi batelefone bayibi écran plasma et autres choses peut-être to découvrir après to yebina noté makamba boye eza makambo ya soni ya pasi pe bosoto mobino nkele couvre-feu oyo bozongisa na bino normal tata président zongisa makambo ndenge ezalaki nango po ntango butu makambo ezalaki un peu bien likambo na criminalité oyo bandi kozonga na kimpese ebandaki kolimwa me komi kozonga biso na magazine quel boule tokoloba toujours ya mabe tokolobela pe ya malamu tobetaka maboko pe na suka togangaka toujours keyo École Vuzilandu basili kotumula libulu kuna kasi depuis batimola yango basala kongo eloko moko te babosani te ezali danger makasi surtout pour na bana mikie commentaire Magazine Quel Boule ezaka kawana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ya Kimpese pe territoire mobimba ya Songololo. Tozali na mboka na biso ya Kimpese na quartier 4 Madiadia côté ya École Vuzilandu. Bandeko libulu oyo bozomona depuis batimola yango esali déjà 4 mois. Kasi depuis batimola yango bakipaka kosalela yango te. Batika yango kaka poele ndenka bozomona na bilili. Balingaki basalela yango soki pe nini ngana yo pe toyebi na biso te. Kasi babosene te ezali danger makasi surtout pour na bana o batanga na École Vuzilandu tangu balingaka basa mo bisaka na bango potala récréation en tout cas bala bakoma ko banga même ko baluka kuna na sima po soki bakie kuna oko risquer pe okoti na kata libulu pe pesaka somo mingi na kotala pe ko banga mingi na mitema na yango moko pe ya quartier 4 Madiadia azangi ko betsa mbonda te liboso ya micro ya Quel Boule tofani la quartier 4 Madiadia précisément na Sibiko 7 oui c'est juste que tozo senga ke vu que bazana toilette te na kata lupangu na bango ya école basisa libulu na bango wana po atimula wana cause que bacha toilette ya école mais vu que population est très énervée bazo tambola baka brusque bakolanda bango eza risque grave po to kuta peke mutu akufi na kati kuna mutu abomi to koyeba te eza danger public permanent o tozo senga ke ba autorité municipale ya territoire pe ya bazone ya quartier bayebake libulu wana eza danger public pour chef d'établissement oya primaire tozo baya
ako orienté faut diriger bana zonga na simate na sima école qui pour na occasion libulu ana iko créer accident grave et puis que l'autorité à Vuzilandu Institut Vuzilandu et Humanité en particulier préfet DE disciplinaire bazo en charge ya makambo na bango babandaki batimula libulu na pambate pour acha toilette mais jusqu'à alors tout comme déjà ça fait 4 mois depuis batimula libulu solution zo makati to zé bati bazangi mbongo to frais de fonctionnement ya kati pour ça là-bas devoir privé au Italie à la Sainte École et assainissement. Ah oui, wana bouti kolanda ndenge ndeko na biso ya quartier 4 Madiadi ya sili koloba liboso ya micro ya Kelboul. Biso pe to sengi na ba responsable ya école Vuzilandu. Boluka solution pour na libulu oyo bosilaki costume la. En tout cas zo pesa somo mingi surtout pour na bana ya mikie. Ah na magazine Kelboul mbonde kobeta toujours pour makoma malamu et sale manamboka na biso. Magazine Kelboul toujours en avant. Ouverture de la 5e saison ordinaire et assemblée provinciale, Papa Atouma Toubouane appelle le gouverneur Azalaki. Commentaire par Valérie Michel. Magazine Kelboul, n'a participé à l'idéologie, bon, et très bien, biso de Sougara, n'a qu'une PCT, tout ça, au niveau provincial, national, mais sera tout le monde qui a été Komara. Awa, to soami, na chef lié, na biso na matadi, yeba benga kaye, mais c'est le gouverneur Atouma Toubouane, bakisa la kaye, béton, kulunki, tu es très bien, n'a participé à l'idéologie. Mon coloya, lobby mardi, et le Zalaki n'a participé à l'idéologie, n'a assemblée provinciale, la Congo centrale, n'a pas son excellence, mais c'est le gouverneur Atouma Toubouane, y a quitté une voiture, n'a pas policier, n'a rythme toujours à honneur, bah yaki koyambaye, n'a assemblée provinciale ya Congo central na ninga parti idéologie nini oya lega kikuna ezalaki na mobange ya ouverture ya 5e session ordinaire ya 2e législatif ezalaki na ninga parti idéologie ba invitaki gouverneur Atouma Toubouane ye ayamama ki bonge pa ya président ya assemblée provinciale na kombo ya Jacob Mvwema ye asala musane très bien bakisela ka ye mukonzi assemblée provinciale pe équipe mon assemblée provinciale ezalaki wana notamment Kester na biso ya Congo central honorable Lauriane Zolani ya zali bongo député awa na territoire na biso songololo tango eselaki bayambi monsieur le gouverneur Atouma Toubouane akotaki na salle ba député nyonso bazalaki kuna ba député na biso nyonso provincial ya province ya Congo central bazalaki wana équipe nyonso te membre nyonso provincial ya gouvernement bazalaki wana elenge na ndenge parti idéologie tobo sanate papa Justin le mama Koso ya zali bongo vice gouverneur ya Congo central yepe azalaki wana elenge na ndenge parti idéologie ndenge bozomona président assemblée provinciale honorable Jacques Mvwemba bazoki parole a expliqué ndenge ni ba utaki na vacances parlementaires tant bazongaki et puis makambo nyonso ne tokutaki na ba crise nyonso leki na Congo central tolanda ndenge président Jacques Mvwemba apeselaki na micro ya Kelboul au sein de ce nouvel exécutif. Point n'est besoin de rappeler que le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Je voudrais ici réitérer notre soutien à l'exécutif provincial. Nous vous invitons, mesdames et messieurs les ministres et commissaires généraux, à plus d'ardeur, à rechercher plus de résultats pour soulager la souffrance de notre peuple. Cette session est ordinaire, comme je venais de l'indiquer. Et soukaki wana te président na kati ya salle asengaki une minute de silence pona honorable Valérie Malonda oya uti kotika biso ligana ndenge parti idéologie tobo sanité bandeko na biso nyonso oyo ba gérera conseil de sécurité pe bazalaki wana na suka tango eselaki gouverneur na biso Congo central asengaki maloba te akomunikaki na micro ya Kelboul. Il a axé son discours sur des orientations précises à l'endroit des députés provinciaux, à l'endroit de l'exécutif provincial, pour que nous puissions mener à bien ces bateaux que le peuple nous a confiés, les bateaux qui est le Congo central. J'apprécie son inscription dans le sens de la vision du chef de l'État, axée sur l'Union sacrée pour la nation, qui est une plateforme synergique de toutes les énergies de la République. Et pour nous, le Congo central, les biso tozawana toujours na cadre ya ko signer ben parti idéologie gouverneur Atouma Toubouane ya bakisela ka nkulu ki béton asalaki wana lekana ni parti idéologie ni bolandi ye biso awana Congo central tozo senga kaka papa continuer tongela biso makama minene ninga tozo mona bandeko na biso ba Richard Mouyaji ba Zoé ba tosala makamuna ninga sengeli pourquoi pas awana Congo central na ninga parti idéologie pe na suka toganga toujours keyo na quartier de pene ya Crédous kuna population bazali na problème ya courant basali 2 semaines pour rezozonga te pona nini kabina bango esili kobeba commentaire
Magazine Kelboul ezaka kawana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ya Kimpese pe terton mobimba ya Songololo. A tozali na quartier de côté ya Crédouze o bino so boyebi ezali wa bande ko sala biso ba cré na kala. Bande ko na biso ya quartier de kuna bazali na passe mingi po courir sili ko beba bango balaki balamuki bamona kaka boye courir kei o kabina bango kutebeti kano pou biso to comprendre te lolenge ni quartier ne ko momo molili. Yango basenge pa ya bakonzi ya snele batela bango likambo oyo po kuna ezali quartier moko nene makasi kolila molili ezali bien te biso nyonso toyebi molili eprovokaka bakuluna eprovokaki moyibi na bakartier en tout cas ezopesa pasi mingi na mitema komona quartier munene boye koma molili kaka ndenge bozomona na bilili wana kaka ndenge bozomona basinga etikali kaka bastatue ya pamba kaka ndenge bozali komona kabine bango esili kobeba toyebi te nini yango esali kuna na kati ya kabine yango. Awa na magazine Kelboul mbonde kobeta toujours po makambo malamu esalima na mboka na biso ya Kimpese. Magazine Kelboul toujours en avant. Kaka na quartier 4 Madiadia batonga ndaku bakolo le pango bamona na kasusu te ndaku na bango koma na nganda ya bakuluna. Commentaire pa ya Dorcia. Magazine Kelboul ya malamu tokoloba ya mabepe toko continue koloba poete misala malamu esale malakati ya mboka na biso ezomaki biso awa na quartier 4 Madiadia bisika pito monaki ndaku oyo basundola yango kuto ekoma esika place oyo bata mabe bakoma kobatama bobosa te ekoma pe flamingo yango tozala posa toyeba bakola lupango oyo bakenda wapi baya kotia propre ya kati na lupangu na bango kasi likambo akokamwe na kotonga ndako ezalaka pasi bongo botongi ndako apo kotonga bosundoli na bino yango antuka boza na mbongo ebele. Magazine Kelboul ndobo Pona kosilisa basango ya mboka na biso ya Kimpese le 30 mars Arc-en-Ciel esili kobima kuna na Nkamba toyebi te pona centenaire ya le 6 avril tonini. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Kelboul na système atozo tela tozo jimele tozali bongo mokolo le 30 mardi awa na Nkamba ndenge bosomo na bino moko na misu na bino boyebi très bien le 6 avril oyo bande ko na biso oyo bandimelaka Fumu Kimbangu faut ba célébrer 100 ans ya Papa Simon Kimbangu depuis 100 ans ya Papa Simon Kimbangu depuis molimo santo kitela ye awa na mboka na biso ya République du Congo ndenge bosomo na bikamu sitope bimangu esalamaki na Nkamba lobi basutuka bona tongo mo bange na Arc-en-Ciel bimaki ya munene esalaki yango mongo te mi balé ndenge bosomo na image wana ezalaki mi balé na kati ya Nkamba pe bandenge na biso ki mangista bazalaki toni mabi miracle ya Papa Simon e bandi ko kokisa mané bosomo na parce que bioyebi très bien l'Afrique et ça bongo berceau de l'humanité et sika wapi Papa Simon ki mango sa bongo lo poso moindo oyo wapi bikisa biso na bosomi to pe na indépendance ya bande ko na biso ya colonie ya Belge ndenge bosomo na image mo bange na Arc-en-Ciel mi balé e bimaki lobi pe batu ba communiquer na communication oyo bakamwa ki tolanda bande ko na biso ya ki mangiste oyo wapi baloba na micro ya Kelboul na kombo atata mwana pe molimo centre ba tata pe ba mama tozali na Nkamba Yerusalemi totelemi na ngombe Kintsuka o bozomona tala temple na biso kimbangiste ezingami na se ya double arc-en-ciel e bwandi coin ti coin ekei kokweya en tout cas image oyo natikala komona ngo te na mokili na yango eza symbole munene lelo le 30 mars 2021 dans 7 jours ya fête na biso ya munene ya centenaire ya ebandeli ya Lingomba elembo ya munene ba mama totana na likolo nakanisi na mopanzi oyo bozomona penza ke double arc-en-ciel temple na biso yango wana ezokomonana tika ete Tata Simon Kimbangu kiangani akumisa mapamba te tozali na fin ya mois de mars fin de l'année puis c'est mois d'avril yango ebandeli ya mbula kimbangiste yango ebandeli ya mbula ya mokili arc-en-ciel ezali elembo oyo Nzambe alobaki ete délige ekosalama lisusu te nde yango oyo ese double awa na Yerusalemi ebombi tempelo nde papa alobaki makambo minene ekosalama yango tolakisi bino moko botala
biso moko totuna elembo oyo elingi koloba nini, suka ya règne nini, suka ya règne satanique to suka ya nini. Mpo na ngai Kimbangiste na sepeli na elembo oyo mpe nabeli victoire. Merci Papa Simon Kimbangu Kianga. Bino moko pe boyoki pe bolandi ndenge lekaki na mpe ki participe idéologie de arc-en-ciel ya munene et puis maki lobby mokolo mardi na nkamba elingo laksa signe ya victoire selon bandiko na biso yo bazakuna biso pe na magazine Quel Boule to lobby tika bimangu ya Papa Simon Kimbangu ekokisema po centenaire na ye yango yo oyo tozo fêter bon le 6 avril na ndenge participe idéologie keyo. Voilà, merci. To komi na suka ya magazine na biso bo mesana kolanda Quel Boule o epesa kabino toujours basa on a le côté lingala. Wana epesa maki epa ya bino ndeko Abigail Kiakumba. To yaki ko pesa yango na avenue du commerce. Na pesi merci na équipe technique ceux qui bomona ki bililio espesa ki bino ezali na lisungi ya ingénieur Sigal pe équipe ya rédaction bimbane équipe ya technique ya RTCK News. Botika la mala mokolo ya lobi.